Ma personnalité. Bonjour, bonjour, c'est l'horaire à laquelle vous allez me suivre. Si votre humble servante Vinicia, femme africaine pièce contre pièce, toujours namasolo, yamapangu, toujours namasolo, yamapangu nakata mpasa epelele bacharge dont zongi lisusu na mpasa po babenga ibiso, bo babenga ibiso toyaki mosalama tosilisaki te po tokotaki na mwa retard toloba vérité donc tokotaki na mwa retard esali que et tobanda mosala na retard et puis tosukisa pe na mwa retard nde tosukisaki tobi te esengeli tosala continuité ya reste ya biloko etikalaki yango tozongi lisusu lelo na kati ya mpasa bomoni environnement ndenge ezaleleli ya place oyo biso toye environnement na yango wana tozongi mwa moke po tolakisa esika limite ya lopango ezali donc tobiza la branché limite na biso ebandi awa limite na biso ebandi awa esika oyo na telemi ndako yango wana pomoni ndenge ezaleleli donc limite na biso ya ngo oyo limite ya oyo esika oyo wapi na se nini na telemi donc tozopusana mwa moke mpona kolakisa bino ndenge ezaleleli environnement yango wana bomoni bino moko bato baotonga donc bandako ya sika ezotongama bato bazosomba bato bazali kotonga donc environnement yango wana kuna yango kande bozomona eza na bandako tobi lopango bandele esika ona telemaki tozopusana mwa moke tozopusana mpona olakisa bino esika ezaleleli esika esukeleli tozopusana tosuki ndenge kamera azali kobalanse image tozopusana malembe tosuki awa esika na telemi eza limite toza deja na kati donc tozobandaka mosala nde bomoni bino moko totie pose te tobandi mbala moko donc tokoti na kati lopango ezali 20 mètres eza 20 mètres ezali 20 sur 20 donc eza 20 mètres carrés na bandako oyo bomoni oyo eza toujours na kati donc bandako nde bomoni eza na kati ezali na bandako mibale yango bomoni eza bandako minene yango bomoni ndenge ezaleleli ndenge lopango ezaleleli yango oyo lopango ezali 20 sur 20 eza na bandako mibale donc natuninga moko me badote mapango eza ya komata boye ndeka tolobaka na domaine ya mapango ntango esika ezali kodevelope makadame ezokota courant ekoti na place wana esika nde bokomonake baparcelle ekomaka komata ezali 2 chambres salon na cuisine kuna ezali 3 chambres salon na cuisine donc 2 chambres salon cuisine 3 chambres salon cuisine balobi awa babandi yango na 45 000 à discuter donc 45 000 à discuter tobeza likambwa donc babi à discuter ndenge kana ebisaka bino tobaka moto mosusu asombi lopango na ye na 4 000 après 2 ou 3 ans esika edéveloppé assez nini amatisi pe prix moto mosusu pe asombaki ya ye na autant après quelques temps asali nini amatisi kaka ndenge
ezalaka na domaine ya mapango donc ala toyebaki mpasa mapango ezalaki un peu moins sur ma lelo mpasa mapango ezali komata pourquoi mpona développement oyo ezali na kati oyo esalami na kati ya mpasa donc courant yango wana bomoni mire wana ezali suka esika esukeleli donc econtinue te shiki esukeleli yango wana bandako yango oyo balobi awa 45 000 à discuter babi 45 000 à discuter eza toujours lisolo ya mosombi na moteki yo yaka ya kobeta kaka masolo po ava tokota totunaki nga kuna tuni na déclaré et mpona bandeko na ngai na bien tout cas mapango ekomi komata boye ndenge nini babi oui mapango ezomata vu que courant ekoti ma ekoti makadam ekoti ce n'est que normal mapango emata balobi ya kobeta kaka lisolo eza lisolo ya mosombi na moteki donc lisolo mosombi na moteki yo yekara obeti masolo biso tozela bino toujours maboko ya kofungwama ndenge tomesana kozela bino ti na ti donc nde tosilisaka yango ndenge ka tosala nini tozelaka tolobi benga biso na numero ezali affiché na ba écran na yo okozwa biso na facilité pe masolo ekobetama toujours ndenge tomesana na ndenge ya bien. Toujours continuer à ezali deuxième place esika toye aux environnements na yango bomoni eza balabala munene do mutuka tina kati ya lopango environnement nango yango wana ndenge bomoni ndenge ezaleleli donc balabala munene courant ezali mai ezali kaka ndenge tobisaka bino na kati ya mpasa donc courant ezali mai pe ezali sans plus tarder donc toza déjà na kati parce que ezano clôturé tozokoma place oyo tokoki kolakisa bino limite esika ebandeli pe esika esukeleli donc tozopusana bomoni environnement ndenge ezaleleli donc tozokota na kati pour que tobeta masolo po tokima pe mwa ba dérangement ya bana mike na libanda toza na kati ya lopango donc bandi esika mirwana ezwami esika mirwana ezwami donc ngwe bandi wana et continue si boye na ndako obomoni donc na ndako obomoni eza na deux maisons peu liboso donc tozopusana po tolakisa bino ndenge yango ezaleleli babi ezali système ya ana ezali n bon yango oyo nde bomoni yango oyo donc boye ndenge bomoneli ndenge ezaleleli ke boye yango oyo ndako monene eza na maison mibale liboso eza na batoilette pe batonga donc lopango eza monene ezali komesurer 10 mètres eza 10 mètres sur 20 donc 10 mètres sur 20 lopango yango oyo ndenge ezaleleli yango oyo lopango yango oyo donc lopango eza monene toza boye na boye nde bomoni na ndako wa monene bomoni batoilette yango wana batonga eza batoilette batonga donc ndenge ezaleleli boye totuni awa na ndako ya monene na bandako do ezali vraiment na place moko pe commercial totuni bayebisi biso bango awa batie 45 000 à discuter donc 45 000 à discuter eza lopango moko ezali na principal do lopango moko eza na balabala ya monene lopango eza na balabala monene bavoisin bazali donc toza toujours non loin vraiment na makadam ya terre jaune toza mosika te courant ezali mai ezali balobi 45 000 à discuter bomoi bino mo balumete ndenge ezaleleli donc eza déjà batonga déjà eza tia na bamur eza na mire yango totamboli te tolakisi bino toza na kati tozalaki libanda bomoni donc ezali na balabala ya monene eza na balabala monene balobi 45 000 obeti masolo nde kati oti koloba donc bandako ezomata balobi wela
là peut-être mokolo roya boy oyo kuta suna 45 000 te oyo kuta skoto suna 50 000 à discuter do balobi ezali kambo ya lisolo ya mosombi na moteki yo ya kaka et yaka kobeta masolo ka ndenge ezalaka na yango obeti masolo so obeti masolo en tout cas bango baza wana pona bino obengi na numéro ezali affiché na bas de l'écran na yo en tout cas au kozwa la personnalité TV pona kozwa ndako oyo balobi 45 000 à discuter 45 000 à discuter donc yo yaka yakobeta toujours masolo biso tozozela bino toujours maboko ya kofongwama bavoisin bango wana bavoisin bango wana bazotonga en tout cas beta show yebela biso tozali kozela bino ya kosolola ya kobeta masolo toujours likambo ya lisolo ya mosombi na moteki. Toujours continuer mon sala, toujours continuer na kati ya la personnalité TV, toujours continuer mon sala, toujours na balabala ya munene yango do toujours na mpasa balabala munene yango yo environnement ya esika otoye yango yo ndenge bozomona bilili donc environnement na yango yo bato bazosomba bato bazotonga bato bazobuka bato bazotonga bato bazoteka donc ekomaka ndenge wana do sombi teki balabala munene yango wana mutuka ekokoma ntina kati ya lopango donc courant ezali mai mpe ezali donc tozotambola po tolakisa bino ndenge ezaleleli limite ebandi awa limite eza awa ndenge eza boye soki ekeyeke na boye ezokena boye donc bakopasola boye na ndako ndeka na telemeli boye ndenge bapasola boye na ndako donc bapasola boye na ndako oyo ezokende eza boye totambola ezali 2 chambres salon nde yango ezokende na partie oyo tozotambola po tolakisa omona ndenge ezaleleli donc partie oyo yango nde moto ezokende donc partie oyo ekende na 2 chambres salon tozotambola donc moto ozwa awa abimisa porte na ye na ndenge ya boye mpona kokima kote kuna abimisa porte na ye na ndenge ya boye mo ndenge ezaleleli donc ekobimelela awa donc ta porte na ye ya ndako awa atalele mopanzi oyo bomoni wana ezali clôturé donc yango oyo ndenge ezaleleli tozopusana donc moto akozwa awa akozwa mpe na toilette na douche déjà ozwa na toilette na douche moto akozwa awa donc toilette na douche ezali donc partie oyo ezokende oyo mopanzi oyo ezobima des chambres salon yango ezokende nde babi bapasola na ndako donc awa des chambres salon ekobima awa na ndenge bomoni ndenge ezaleleli donc na espace oyo na toilette na douche eza déjà ya kotonga do ezalaki lopango mobimba batekiteki déjà na ndambo yango oyo etikali yango mpe bazali kosala nini koteka yango donc ekokende na 2 chambres salon donc okende na 2 chambres salon yango bino moko ndenge ezaleleli yango oyo donc omoni ndenge ezaleleli ndenge totamboleli donc eempêche biso mpo totambola mpo bomoni ndenge bakabolela yango na ndako ndenge kokabwanela balobi awa babandi yango 20 000 à discuter babiverme le solo toza toujours na kati ya mpasa bomoni bino moko avenir monene esiko mutuka eza na facilité ya kokoma babi eza likambo ya lisolo yo ya kobeta masolo ka ndenge tomesana beta masolo en tout cas bazozela bino maboko ya kofungwama maboko afungwama bango bazozela
parce que baza na besoin ya mbongo do yo yaka kaka yaka kobeta masolo beta pena masolo ya osolo la babi 20 000 ezala noka likambo lisolo babi eza likambo lisolo ya mosumbi na moteki commissionnaire abiye aza na ye na mo adure te ezaka likambo lisolo ya mosombi na moteki ontolobi yo benga biso tosalaka obeta masolo ndenge ezalaka. Merci Nabino Nyaso Bandeko Balandi à la personnalité TV. Merci Nabamambra soutien à la personnalité TV. Ambisi Bazabakana mon général John Kimbambo, Arlette Matoko Lissu Nzambe, Badiva Wasudagi Voma Maboko Bonk na Catalan London City, sans oublier Mama Doris Lema Fumu Nagazi à la personnalité TV. Tobo Sani Pete Bongo, ingénieur Israël Noso Pro Azalakana Nasima Caméra pour nous la bino topé kozula bino ba image ya bien obozomona mokolo na mokolo en tout cas ba merci il y a trop na bino nyonso obopesa biso confiance na attachement pour na ko tala kolanda ba émission ya la personnalité TV en tout cas ngana bino tomonani na mikolo ezali koya.